Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention à Messie Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Et il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Votre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action nouvelle dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées. Que Dieu a placé dans son cœur et pour lesquels j'ai eu aussi à prier. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes de Denver, vous êtes des villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous, en 2019, Denver, Colorado, Messie, qui est l'église, est dirigée par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019 de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24 ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. We heard about this amazing continent with everything that we need, and everybody is packing their bags and ready to come. Le salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, Taba, Ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Che Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Intabaikate Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. Intabaikate À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. Intabaikate 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Takas Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te.
pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss. Merci beaucoup pour cette très belle chanson que nous a proposée André Njeka. Merci beaucoup. Je crois que cette chanson a fait du bien à Patricia Tati Osakano, elle qui nous suit depuis London City. On n'oublie pas Marceline Mido depuis London. Alors, je vais pouvoir recevoir mon invité, maman Angélique. D'abord, bonjour. Bonjour, papa. Alors, sentez-vous bien? Oui, bien, par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Sentez-vous bien, oui. On va Mali la Kinshasa Kangio. Non, ngaku nazomona Mali ça va, nzambe azana biso, ça va, c'est bon. Faut dire que vous êtes dans la Belgique, vous avez combien de temps? Na Belgique, na sali 16 ans. Oui, na kata Belgique, c'est la première fois nanga nazonga na la terre de nos ancêtres quoi. Pendant 16 ans, vous avez été en Belgique? Oui, nous avons été en Belgique, oui. Alors, on a été belé à travers le monde. Mais c'est bandi musique. Quand est-ce que bandi musique et là d'abord il s'habille au bandi musique depuis à Kinshasa, c'est en Belgique ou au bandi musique à partir à Kuna. Oui, na botam na famille chrétienne na banda bumwana na ngale na botama kinazai déjà ka koyemba banzembu nyonso wana to bino vraiment to yambie sur quoi mo konsepe mo big cité na ndo na l'église catholique na Saint-Ambroise eza na commune ya Kisenso na quartier ancien combattant. Donc nanda koyemba kuna na église catholique. Donc l'air na ko voyager na kepoto na koti ce qu'on a ba église des réveils ndé na komo ça la carrière solo ndé na komo yemba voilà. Komo yemba. Alors il s'agit qui a don to ko sika po vanda ki monike batu bazo sambela bazo yemba ngapena kote na nani nango. Non, oyanga vraiment za don. Oyanga za don donc ba oba mona kokola nanga ba oba mona ndenge na kola et ko étonner bango te parce que na banda ko yemba banda bumwana le na botami nazo yemba donc sope nazo yemba na oyemba makasi naza pota batu nyoso ba yokanga na tongo na wala mukabwe na usukola basai nazo yemba nazo ganga na chaba tumususu kutu mal à l'aise na tongo Angélique yo yemba kama makasi boy na boy donc ko yemba langa ko étonner muto ya yebi kokola nanga ko étonner était parce que na banda ko yemba banda bumwana. Alors en Belgique, au Mbappé n'a pas album sur Batuto Bandaki directement au sali album là. Oui, na Belgique n'a même l'album à Batuté. Na banda directement ko interpréter. Donc avant d'interpréter nous ba artiste au banda liboso nanga dans ko interpréter. Na banda ko interpréter frère Matou Samuel na interpréta sœur Esther Akawa na interpréta sœur Marie Misamu na interpréta sœur Lombongo. Donc na interpréta ba artiste belé Mama Chabani na interpréta bango donc ba place belé donc ba campagne mingi tant bandi ko yemba na église cité bete place na sambela tilelo wana Belgique wana Belgique donc
pasteur ebele siko bakoma ko solliciter nga tema ki nanda ko animer bien mais nanda ko animer nanu na banzembu ya ba artiste oyo ba banda liboso nanga donc na interpréter ba artiste ebele donc yangwana après avoir ko interpréter bango nde nzamba pesa nga pa inspiration ya ko sala album nanga moko. C'est la interprétation de mon cause qui est mon monagit en démontant en la Belgique, bateau belé bandé au CPL, puis bandé au édifié bateau belé artiste mort parmi bateau au tang. Sur la terre, dans le monde, moi je me suis comme pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces aura laissées ma vie sur la terre de vivant? Les jours je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces aura laissées ma vie sur la terre de vivant? Ah, tu bon mouting là. Bête beaucoup, c'est Angélique. Oui, qui on a voix qui to quoi. Amen. On dit à Dieu. Amen. Mais au sera ce qu'on est pour garder à voix dans les abons. Pourtant, on a senti que moi et l'autre mot au pays côté. C'est la prière. Makasmi na mabolongo, makasmingi na oto salilo balanzam. Kozala vraiment ko purifier corps o yamasu. Et puis qu'on a vraiment contact personnel dans Zambé. Oui. Vous avez un contact personnel dans Zambé à travers la prière nayo, tout à travers le comportement de l'ingé nayo ya kotambola na mokili ba parce que bazar ba tu peux ba jarabino autrement. Étant que chrétienne parce que toza ba musicien kate, toza ba chrétien. Donc toza ba chrétien musicien. Donc il faut qu'on kozalaka na nyonso na comportement donc comportement na foye bandeni ya ko se comporter na biema na yo ndeni ni ya olata et puis pe na prière na yo ndeni ni kozalela parce que ezate que non sala makam na nkolo ba ke lokola batu ba lobaka na lata par exemple jipa mukuse batu ba loba na bango kaka mais avant que batu ba loba il faut ngamo na se juger na se justifier tant na olate loko yo est-ce que ezo ko sepelisa peuple de Dieu onga nazote ya liloba na Nzambe à travers banzembu ou soit langage nanga tant nazo bimisa langage yo liboso ya chrétienne ou bien liboso ya païenne. Est-ce que ezo correspondre na ndenge nga nazali donc nyonso wana il faut ka kotala nde ezo ko ressembler qui chrétiennité na yo et puis relation na Nzambe, c'est ça. Yo considérera benga yo nani musicienne chrétienne to chrétien musicien. Chrétien musicienne. Pourquoi bongo? Parce que yamba na banda oyemba nazana no chrétienne. Oui, parce que musicien koyemba tout le monde appelle musique profane des alaka. Koyemba eza profession, eza voix. Ils ont voix et puis ils ont mélodie, donc mélodie na voix ils ont correspondre na chrétiennité à mutute. Donc faut zana nous chrétiens pour banda ko yemba pour na lokumu ya Nzambe. Pour banda ko yemba liloba na Nzambe faut zana nous chrétienne. Donc tango oza chrétienne oko yemba liloba na Nzambe oko te ya batu na nzela na loyembo. Et bien tango zana nous chrétienne te tango yebi bible te oko te ya batu na nzela loyembo lolengeni. Yango la sepela mingi babenganga chrétien musicien, oui. Je pense que déjà ma réponse, je crois à Fanfa Mouting à ici Gazali, en Belgique, à contredire Bissoté. Mais est-ce que quand est-ce que vous avez qui a décision après avoir interprété Banzembo tout le biwana, que vous avez décision maintenant que il faut na ça l'album nangai. D'abord motivation et qui a confiance pour bander que c'est pelanayo, tout le monde qui est sugo tango koki, il faut na ça appeler on pour battre c'est penan. Motivation et yaki nanzela kotanga Bible mingi et puis yaki lisusu tangu nakenda poto papa nanga apesa ngai
Bible ozomona Bible nazwa thème ya album nanga na Bible papa nanga pesanga. Oui, donc na benga o Biblia mudu tango na kenda poto bitumbo na kutana kinango makamnyoso na kutana kinango nde pesa inga sko inspiration ya kosala Biblia munduki. Munduki ezali premier album na yo réalisé. Premier album nanga ti lelo donc nazaka na yango on a la promotion on a zo yemba na ba église on a zo teka na ba maison de disques ça. Comment est-ce que Bible est munduki vis-à-vis peut-être na ba satana to na bato misa molele. Expliquez-nous ba imbo ka bolanda biso. Nzambe tobenga kaye Jehovah Sabaoth. Jehovah Sabaoth elinko laksa éternel Dieu des armées. Hein? Donc éternel Dieu des armées. Tangwaza mokonzi ya mampinga na lingala pona ba obayuka lingala bien. Tangwaza mokonzi ya mampinga zana ba soda na eno oyo ye a coordonaka oyo ye akambaka. Donc ba soda na ye zabiso. Alors ba soda mokili Bible lobi na biso la nature enseignera biso te. Ba soda mokito mona ba bazana nani. Ce qui n'est combat vraiment yeli bango bazarani bazalakana munduki. Alléluia. Bazarana munduki. Na tangu bazana munduki wana ba utiliser kango na temps oyo bitumba eyaka. Donc eza lokola na minute obiso toza bana na nzambe. O toza basoda kati na nkolo. Yesu na biso nde aza éternel aza mokonzi mampinga na biso. Donc tango aza mokonzi mampinga na biso oya biso munduki apesa biso eza Bible. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues Lacoiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues Lacoiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues Lacoiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues Lacoiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues Lacoiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues Lacoiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Mi parlais déjà bimi eza libanda na miss nanga na zo mona ngo. Et troisième fait colika nanga lo baki. Troisième colis déjà. Ngane libanga. Ona yawa te. Na yesi zibe service. Na zwakata transit colis awa na zibe service na mbala moko. Transit. Oh, ngakuna banga kina esi mwana chaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pena Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que tu benga bango monde entier. Ukanseri ukola mundele. Na moni Angola. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala Sikanine. Soko uza na Colina yo. Punyo kwa maneyote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service aku livrer yo carton. Pe ko retirer ye muko akuya kuzwa yango. Pe yawe na kisasa.
kaka Kinshasa te ya Maniata na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place ya kobunga eza te. Bible wana eza te ke ozwango kaka otiango na lipeka ono ekobundelanga te. Il faut yeba malobo eza na kati. Tango yebi malobo eza na kati mokilo esalama na liloba. Ozomona tango yebi malobo eza na kati maloba wana nde tango Satana koya na mampinga na ye yepe azape mokonza mampinga na ngambu na ye. Donc tango yo koya yo pe obandi kozongisele maloba na kati ya Bible. Donc maloba neza na kati yango de ba masasi oyebundela abiso bitumba molimo. Donc ata Yesu Masia na Nazareth tango akila ki bilei 40 jours et 40 nuits to mona ki Satana yela ki liloba. Il est écrit que mi boaka ba ange ba koyamba yo. Il est écrit que zwa lipa wana olia et kosi lisonzala. Ye pas zong saki il est écrit aussi. Parce que Yesu ayebaka liloba il est écrit aussi. Donc que nganzambe ba gumba mela kaka nzambe moko bakoki gumba mela Satana te. Wana nza Yesu Masia longa ki Satana na nzela na nini na nzela na liloba. Donc Yesu alobi na biso je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc ye azanzela solo pe bomo ye mokonde liloba, je suis la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc liloba na nzambe Biblia wana eza nzambe yango de mutebundela biso bitumba molimo. Malobo eza na kati soko tchango na misala nde yango ko bundelo bitumba molimo. On a un projet comme ma pasteur. Non, non. Et puis une église place nga asambelaka basi bakoma ba pasteur te. Nazana projet te déjà ça me suffit koyemba déjà côté na nzela na loyembo. Parce qu'on a senti en dehors d'être chantre, c'est-à-dire moi vocation on a aux appels ma passer. Le coup le pour passer ba chantre peut belé ba comme va passer na souka. Non, place na sambelaka na église Cité Bethel na Bruxelles. Tous autres travaillent si qu'on a berger Pichumbiye, naza maman Mokambia ba maman. Na katia Cité Bethel donc et puis place nazalaka tozara basé na parole de Dieu. Apôtre Mbiye apesa mafuta te apesa ka mungu ate apesa biso liloba te akande liloba donc liloba ka ande mutoyo biso tozwa ka penza soko yo ki femme Bethel ayebi liloba te c'est que wana akosi. Donc, na kata Bethel, tu es vraiment liloba makasi. Très bien, je pense qu'ils ont un message très fort. Mais tout le monde dernièrement, parce que au Tangipe église Nabino, Cité Bethel, Mbi pasteur Mbi Autobeta Moïse, Autobeta concert en Belgique, Yozaki Kuna, je pense. Oui, Nazaki présent, Nazaki pena kata concert wana. D'abord, on est tant que moi nous en la kata Cité Bethel. Passer Moïse Mbi a beta concert na ekuna parce que moi bambrima pesa ki boke tu alinga gite bat mosusu et tout il est d'abord ndeni. Dieu nous fait toujours triompher. Tant que tozana nzambe est toujours alongisa biso. Tant ayaki bitumbe zala ki bat mosusu ko zala te bat mosusu ko zala bat mosusu bat ko kufa bat mosusu ko sala boye. Mais Yesu soka zana kati alikambu ata mokile telemi ndenge nini suka nango bokolonga kaka. Kozomona yaza mokonza mapinga na biso te. Tango bozana ye bokolonga kaka tolonga ki eleka ki très bien concert eleka ki bien abeta ki bien donc eleka ki bien collaboration na je crois Bromel c'est à commune côté concert et beta. Oui la collaboration na ye parce que la police peut bazalaki ko protéger journée wana pote eleka malamu makambo ya mabele kate oui. Mais siko ça l'album na yo Biblia Munduki ezaki na combien de titres? Ezaki na 8 titres. Titre, mais pourquoi est-ce album moro bien mais promotion on a Kinshasa et yokana vraiment te à Wanamboka? Promotion à Kinshasa yokana qui vraiment te à Namboka parce que je vis à Bruxelles, je vis à Belgique. Donc si ko pona koyabo kozonga et senga ba moyen. Vous comprendre donc Wanamboka belé to ebi wona ben nango. Non, bien banozanga te maisaki ba propre to sala musala wana na propre moyen na biso moko. Ozomona producteur ya œuvre wana eza Fanfa Mutinga. Donc FM production eza papa bana nanga yemoko papa bana. Yemoko chef wandako, yemoko producteur. Donc tozwa ki ba distributeur mais ozomona ki ba distributeur obiso tozwa ki nde eza ki faute na bango parce que
distributeur tozwaki biso topensaki ke akokomisa yango ti awa et puis asalela yango bapromotion na nzela bandeti ezalaka na biso kuna na poto toza na chaîne ya télévision ya Congo te akotisa yango ata ti na batéâtre babiloko oyo internet ye asalaki na yango te donc yango wana omoni ke esalaki mwa faute wana mais tokobongisa kaka. Alors, d'abord, avant que tu aies un album, est-ce que la réalité de la société est-ce qu'on va en Belgique, en France, parce que babi qu'on appelle la poto bino basi la poto na mi la poto makambo belé et comme l'Europe des photos les belo mo la société ou bien elle est inspiré à travers nzembo na édifié ba na nzambe pour que bati kalikambo. Oui. Nandie comme la biso to nanzela tote aka Bible, tote aka nature, tote aka pe pour vivre dans la société. Donc, makamona pays langa, par exemple, toté à bolingo, toté à persévérance, et ça, amour du prochain au terre. Amour du prochain. Quand c'est bolingo té, bolingo. Et la bolingo wala amour ba mission mo kilibate ya yango pa bino pe au terre. Biso toté à bolingo ya Yesu ti. Bolingo ya Yesu parce que Bible bina biso na Jean 1 Jean 16 verset 1, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc aimer déjà verbe aimer déjà dans la carte aux hommes. Donc tant déjà aimer dans la carte Yesu nde bolingo na biso. Tout le monde qui na carte album on sait qu'il dit moment ko oyembela Congo so na bosanité. Ozolela album wana naimba Congo ezaki nze moko tangu tomoni ke bitumba ezoleka mingi na Congo makambo eleka mingi na Congo nde nzamba inspira kinga nzembo wana Congo oui mais eza na kati album Biblia munduki te son na mongo isre Loba Yesu Loba Yesu pasi ya Congo esila Loba Yesu pasi ya Congo esila bitumba eleki na Congo Yesu mobundi molongi bitumba mokote yobunda na yoka sango balonga yo tosenga intervention rapide na yo Jova Sabaote Loba Yesu pasi ya Congo esila totatola yo Loba Yesu pasi ya Congo esila bakonzi ya mboka bakoki kosangana balobi pe maloba kasi okomona ekokisami te yango tosengi na yo Nzambe loba seli loba moko putango yo lobaka kolela ebongwana kakoseka Loba Yesu pasi ya Congo esila tangu naimba nzembo nazaka na ba pinzoli na miso komona ndenge bana mike na mona place mususu ba otuta bango na maboka basi bakuma ko violer bango kotala ndenge batu bakufa et pesa nga pinzoli na miso donc c'est ça. Je pense qu'il faut comprendre l'émotion et maman. Une très belle chanson avec de belles paroles. Je pense que si c'est qu'on veut, hein, soutenir l'artiste, un message encore fort que c'est un plus. Congo promo, Raf Ngindo, depuis les États-Unis, Congo promo. De retour aux États-Unis, je pense que ma soleil comme partout. Mais là maintenant, vous en avez Kinshasa, au EP Yomoko. Est-ce que vous avez un concert prévu au Beta, tout est à la terrain, tout est dans le cadre familial? Oui, na kota la terrain mais na ya kipe mingi tozaki na convention ya ba femme brillante et tozana to filma ki yango kuto eza déjà donc tam suna opesa bino ngo pe po chango na TV7 donc
nayaki convention na tozali tosalaki convention pendant 3 jours ya bafemme brillante nayembaki mpe na kati na participaki na nzela ya nzembo nayembaki mpe na kati 3 jours wana mais sili nayaki plutôt kotala famille mpe na convention wana et puis kotala terrain pour prochainement toya kosala baconcert oui. Concert. Alors na kati album wana oyembi obi ezalaki na 8 titres nzembo nini oyo omonaki ntango album ebimi etouche mpe bato makasi banzembo eza ebele oyo etouche bato nzembo oyo vraiment eyembama soki nazoyemba yango bato vraiment bazalaka mpe branche eza nzembo moko toyemba yango mingi na français mais nzambe apesaki nga bainspiration nayembaki yango na lingala eyembama mingi me nga nayembaki yango na lingala nzembo wana ezala so nazoyemba yango ezalaka na parti moko yawe ekumisama bato bayemba yango vraiment na esengo makasi me banzembo nyonso ezala elembo mpe bato bayemba yango nzembo ya chiluba nayembaki bato bayemba yango oza mokonzi mpe bato bayembaka yango nguya na nzambe nzembo ya chiluba wana oyemba yango nini jisanka jinena mumuchima wanyi bwalu nzambi wakwita bakunda mameme ndekela nkwimbalesa mulombo jiwanyi fumu yesu mulami mwimpe olobani na kati na olobake esengo po yesu andima kokufela ngai yesu andima kokufela ngai nazala na esengo po ke mobateli ya malamu eza kaka yesu ndeti na suka totie fumu yesu mulami mwimpe tina nini ngai oyo bapesanga nkodi ya fami po ebatela ngai nga nabosana yesu oyo oyo akelanga na elili na ye mpo nazalaka na ye bisika nyonso mobateli ya malamu eza kaka yesu donc omona mokili bamisu batalela singa loketo bamisu batalela nkodia bamisu batalela kisi moko akunda quelque part mais nga naza na esengo po yesu andima kokufela nga na ndimi ye po ye ndaza mobateli na ngai mobateli ya libota na nga mobimba donc mulami mwimpe fumu yesu mulami mwimpe donc yesu ndaza mobateli malamu ndaza mobateli malamu ma elo moko ntango ozoyemba natali epuis inspiré nga na moni habillement na yo Sœur Marie Misamu ana pe ko inspirer moi makambo susu oui écoute les nazana na Congo awa nazana na Congo awa ndana oyemba batu musu bando omuna na église place na kendaka dernièrement pona ke poto ezaki so nazoyemba batu musu azokanisake eza ye mutu azoyemba anda ko inspirer nga pe mingi Sœur Marie we nyono linge pa na Sœur Marie Misamu Sœur Marie Misamu nando linga biema na ye nando linga voix na ye non tout azaki vraiment artiste mo complète ozwa tempe okuta na ye non nazwa tante eloko siko nazala nango nasala kutu nzembo moko pe pona matanga na ye tango akufa esalanga pasi parce que nazali na posa ke na ya vraiment toyemba ensemble na ye donc toyemba vraiment ensemble na ye ndenge ya soutenir Alice Ali ndenge ayemba na Mike Kalambai ndenge ayemba na pasteur na biso Moïse Mbiye donc ngape nazaki vraiment ndenge na ye boye donc nalingana ke lukaye une façon pe ya ko honorer na musa monene wasali ko emanze monene moko ko emanze monene nzembo moko na salela Sœur Marie Misamu oya ye moko na koyemba nzembo yo nzambo yo ima yo nzambo yo papa nanga ye yo nzambo yo papa bana ye yo nzambo yo okosaka te ima ye yo nzambo yo olobaka ya solo pape yo nzambo yo ima yo nzambo yo ima yo nzambe nanga yo papa yolobaki okosala e papa yolobaki okosala e atina bomoi na ngai ye papa batemwe bazalaki tango yolakaki ngai yoyo e papa yolobaki okosala e papa simbola loboko e yo nzambo yo Nzamba Marie yo nzambo yo
Merci beaucoup, hein. Merci de comprendre que tu as vraiment devant une artiste ou un talent et puis la qualité moins belle. Mais tout le monde va nous rebeller en avant. Te wala baza bandeko na baza awa. Ah oui. Par rapport à témoignage. Mais si vous en Belgique et si vous allez aux vrai. D'abord, il y a une relation aux artistes et tout, dans le monde musical. Beau travail. Relation est bien. Relation est très très bien na artiste nyonso, surtout Otobandi Sikoyo. Surtout Otobandi Sikoyo et relation est très bien. Très très bien. Mais il y a un pas si pour na bayana biso babanda kala. Bayana biso babanda kala. Eza ke sate balinga biso te. Na ebite ta mususu ba se mesia kapona makambo bakutana nango. Okoko kende neti ebangi singa parce que naza mutu mona linga sœur Laure Mbingi, na interprétera sœur Laure. Mais ce que moni ko approcher neti ko kende kokutana na ye ezobangisa mpona par rapport à makambo na kutana nango na bayaya o batozana bango na Bruxelles. Sara Binoni. O kupusa na boye o ikende o yebisa ke pa yaya naza na posa o soutenir nga te naza na retraite naza na tante omuna zo salelo ba fier mo boye ba minene mo boye mais nga naza na sengo ya kokutana na grand frère ou grande sœur oya banda musala na kala a pistonné to sangani ensemble to sali musala oya ye na particularité na ye ngape na ye na oyanga to sangisi yango et sali bombe na monde à ténèbres mais siko ozomona ko afro ko kutana na bango moni yoke na mutema mo boya bolingo façon ya mbeli yo nde sala moi pasi na monde artistique peut-être bazala na posa mbongo bino boya rama boko ville poso muto ayebanya ko marape moi na posa ya katuku bienza mais siko tant mutabandi sikazu mbongo ngo wapi tangu yepe abandaka sikazora mbongo ba edaka epe par exemple ce totali ba Mombaya papa Mombaya eda ba artiste belé ceux qui toyebi ba artiste lelo ba sœur Marie ba sœur Sandra Mboui ba sœur Laure Mbongo ba papa biso Tambwe Chite Marie Misamu donc bango nyonso ana papa Charles Mombaya mbongo je ne crois pas à peine à courtoisie wana donc bango pe faut bazala na eloko wana ke non soki neti artiste bandi sikaza na posa aide naza na posa lisungi na motema wana o papa Mombaya azala nango o sœur Marie Misamu azala nango parce que je crois que sœur Marie Misamu azala na motema wana ya koyamba artiste nyonso azoya pona ke asala na featuring pona ko faire pousser épée. Depuis que à Kinshasa, est-ce que c'est peu fort ya roluka ba eni na bino na musalo bazawa parce que wana ezo sala ko banga kwa na ona kutana ngo omoni niveau onga na ozwela ba yaya mususu yo tozana bango ozomona parce que nazomona ke tozosa musala nzambe ndinga mabete o bazana na poto bozana na bango na Belgique hein okotanga 3 ou 4 Oeza plateau batanga komba mutu te natangelo comme ça yo atana ninga nini na yebi Thomas Lokofa zaka na poto à part Thomas Lokofa ne muso zaka na poto hein bato ba kangaka goutte baninga muso ba bimate pour on a gros mémoire pas ya Matou Samuel et pas ya José Nzita et puis pas ya ba Emeka no bazana qui peut-être bango ba ozana comportement différent ouais José Nzita kuta pesa nzembo na ndoto ye pe naza mposa na ye nakutala na ye naza na nzembo moboye ye mutapesa ngango na ndoto azolando sikopo na yebi ke aza branché na télé set nini oyebisa frère José Ntita frère José Ntita na linga banzembo no mingi naza artiste musicienne chrétienne na na posa na yemba na yo donc soko okolandanga nga komona ngai sœur Angélique Mutinga naza na album sur le marché mais naza na deuxième album nazo sala na kati ya deuxième album wana nzembu moko nazongo na ndoto yo muto pesanga donc soko olandanga naza na esengo omona ekozala esengo na motema na nga donc ekozala lokola tangu bino wana musala omoni papa Charles Mombaya donc esengo na nge ekozala ndengo wana message soki frère José nana landite ngamo na obenga et puis na okino otigela message. Hein? Et puis tu as suite à peu près la cool et puis à poser. Alors, aux a ça pour combien de temps? Nazana Kishasa le 28 juillet, Nazo Zonga le 28. Oui. Alors, Batbol Andabiso à travers le monde, à travers Télé 7 et puis à Congo pour mon États-Unis d'Amérique, ni nous rassurer bateau bayoki musique nayo. Bateau ba opesa confiance par rapport à la carrière musicale na web ça va
naoyesa bango kaka bacontinue na kosoutenir nde basoutenaka nga e na nzela baconcert bayaka ebele bayaka kosoutenir nga bacontinue et puis na kodecevoir bango te batiaka biso mpe na mabondeli mpo toza na mokili oyo eza conduit par Satan le diable et Bible eloba kutu na Apocalypse 5:12 elobi ke mawa na mokili po ete Satana akitina makasi na ye nyonso azoluka nani a dévorer. Donc batia biso na mabondeli continue na kosoutenir œuvre Biblia Munduki na za susu na studio po na deuxième album et bazelango na motema pole ndenge bayambaka Biblia Munduki ndenge pe na osala na za moumbu na nzambe bazelango na maboka kofungwama ona oyesa bango yangwana. Donc ba numéro à contact na bato bazana poto bazana posa ya okota contact na yo bato nyonso bazana posa ya contact bazana posa ya à travers le numéro est affiché benga kaka à travers numéro est affiché ou bien ba contacter papa na biso ba contacter papa na biso Omos et ba kozwa ba info na biso pe ba kozwa numéro vraiment directement ba kozwa biso. Un mot pour l'émission pour nous clôturer. Nzamba pambola bino, nzamba pambola TV7, nzamba pambola yo, papa Omos, nzamba pambola papa la biso aza derrière ya caméra, papa la biso Jeka, a pambola Thibaut Mutinga, nzambe a pambola ye na o nyonso initiative nyonso azui pour la réalisation ya émission oyo a pambola PDG ya TV7 papa la biso Modeste Mutinga. Donc apambola vraiment famille Mutinga mobimba apambola fanfan Mutinga na kata Belgique apambola basali na nzambe nyonso et Berger Pichumbi nzambe apambola ye apambola ba mama nanga onyoso na kambaka na Belgique ba femme brillante nyonso nzambe apambola mentor papi chef apambola vraiment lokumu ezonga epaya nzambe ya lola. Soufflenga question moko sikoya parce que yo kamba ba mama na kata Belgique yebisa biso nano pourquoi parce que zo kamba ba mama eza to profiter nango poza ba mama ya poto ba koma obenga na mibali na bango na libanda ezaka nini envoûtement tout ezelo on yim to kamba ba mama yebisa biso nano pourquoi phénomène bino basi ya poto so ozu mukanda to mobala sali gaf obengani otike na biloko surtout ba femme congolaise eza na oka Satana te eza monguna donc poto longa ngo eza kana sa makola Yesu Masia na makasi na biso moko to kolonga te na makasi na biso moko to longa te mais na ngolu ya nzambe pe bolingo na ye nde to kolonga parce que puissance ya nzambe et l'équipe puissance nyonso mutu akoki zala mutu mabe mais soka yambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na ye na solo nyonso ya mabe akotika. Donc eza monguna mutasala mais na kati ya malheureusement heureusement na kati ya ba mama oyo nga nazo kamba heureusement toza na mama ndengwana te ba mama nyonso to kamba baza même oyebiki makamone sa matro makamone sala makana bato ba yebi nzambe te na ba pagano ba païen ba sala mingi makambwana papa bana pona mbongo kaf ba païen basala bongo mais soki muto aza chrétien na ucho peso réponse siko muto aza chrétien na osala te parce que wana eza ba œuvre Satan parce que Satan banda ko bundisa libala banda na jardin d'Eden papa biso banda na jardin d'Eden Satan banda ko bundisa libala abanda ko bundisa libala eza likambo te oyo ngalelo na ya ko leka na TV eza likambo asika. Ça ta l'air amoni Adana Eve na jardin d'Eden na sengwa bonzambe na bango aye kaka ya kolongola bango bilamba bonzambe eza Satana yango na soko moni muto zo sala makambo ndengwana aza animé donc eza na esprit moko eza animé derrière ye eza yete soko muto ndengwana soko ye na kati na nzambe ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi nzamba zipi bolumbu na ye nzamba longoli nyonso Satana ko sala muto na kokosa makambo ndengwana te makambo nzambe ndenge bato baondi mongo na poto na ndenge eza na Afrika ya ndenge moko makambo nzambe na oui, eza ndenge moko. Bamona bino batapoto boza un peu superficiel hein? Non, eza par rapport à ndenge bango bazo penser, mais eza ndenge moko. Eza ndenge moko. Ngako na Kinshasa na ndako sambela makasi tende na komna poto. Donc eza ndenge. Bamsuba lobaya pona mukanda. Eza pona zo mukanda. Bo siko so muta avant muta longwa poto aya na Afrique faza na mukanda te.
ya mutu avant longa poto en Afrique eza mukanda naza na kati ya pays oyo basala mutuka na kati ya pays oyo okoko somba ndako tongi meuble ndengo lingi na kati ya pays oyo elamba eza pamba mais naza mowumbu na nzambe donc na gumba melaka Yesu Christ de Nazareth ya solo. Donc c'est comme ça. Et ça pour na biloka mokilité. Bible lobi na biso soki to kondimela Yesu pour na biloka mokilité. Oza ba les plus malheureux de tous les hommes. Aux hommes. Donc to ndimela Yesu pour na royaume des cieux. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein, donc maman Angélique, je crois que c'est une grande chantre où il s'engage beaucoup confiance à travers Moussalo Asali, mon album naé, Bibli à Mundu que je pense qu'il va la poto pour soutenir maman Oyekozelo Mora bien. Hein? Donc comme il a souka, n'a remercié car la grande équipe Raf Ngindou na Congo promo. Tala. Site na poto za moko za Congo promo. Na Kinshasa TVPR moko Télé 7. Raf Ngindou ya yango wana Fanfa Mutinga. Merci beaucoup à mon équipe. André Njeka, on a téléqué ma fumbe parce que ce qui est technique et vanda na Télé 7, c'est André Njeka. Donc technique et soit combo André Njeka. Des fois, Thibaut Mouting à la réalisation. Ah, mon toi fan qui est Marc Solo, tu es à la carré. Tu écoutes prochainement le numéro Mossou sur Yasika. Big up. Merci. C'est pas la TV et il y a makambu ya sika lisusu. Oh, ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olingo na makambo ya politique ya sika. Oh, parti AA eza na kati. Oh, parti BB. Oh, CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso ndongo zo ma biso wana 4K. Machine Madaka Daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.